nakindaki prière nazali na couple moko bautaki États-Unis bayaki ka pona ba service tozali na ona bango na mataki na bango na quelque bana ngai église tukindaki kosambela et tant que aussi ba service na bango vers la nuit à 0h bango balali moi je continue à prier et na yoko ya Anastas pour na ba comprendre Anastas vraiment c'est-à-dire na koyi dans la perdre de connaissance donc c'est-à-dire qui bon motezo fonctionnalité donc na makanise bungi et pendant que na koya ki Anastas voix moko ebenginga 3 fois mon fils na répondre oui qui es-tu je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, j'ai à te parler. Nabi oui, Seigneur, parle à ton fils, je t'écoute. Ndinzambe abandi koyeb sangai, abinaye koyeb sayo po avertir bananzambe par rapport na ba oyo ba bengami ba soi-disant ba sali nzambe ba s'infiltrer na kati ya ba vrai serviteur. J'ai bis sur télévision. Chaîne Oyo Kokani na yo. Bonjour, bonsoir, bondi, babotart, ça dépend. Yangonga Bobi ko rejoindre votre humble serviteur Safarin Zinga Mubala Likukuma Bala Mwindo Mubala sans hydroquinone. Kasi Montréal sokoza d'accord na ngai kotisa ngai pote batuba yeba nazana nani na kati émission na biso ya qui fait quoi. Nani azosala nini pour péter la blonde ba bonne garçon place aux alliés na Allemagne motema junior wendo na peso bambote obika na kombo na Yesu batu ninga nazana susu na nani no nazana mosali na nzambe mimi mantwela na Catalion moi ça pembe moninga ya Alida Mabiala ya yo ya ngwana na peso bambote papa bonjour Papa journaliste ta la caméra pesa kombo na yo ozali nani nga déjà na lobby que nous a déjà musali na nzambe kasi baye bayo ozanani église za wapi osala kanini. Oui, kombo na ngai prophète Gelor Kasai et nazali responsable ya église Midep et la mission de délivrance est prophétique. Donc c'est ça. Eza bisika o nazo travailler ngandi nazali visionnaire ya église. Merci beaucoup prophète Kasai, tonton Kas. On appelle ce mot de place aux alliés, tonton Kas, Wonindo Ino Kasai, on a zali inspecteur na Interpol. On appelle ce mot de place aux alliés, tonton Kas, Kasai. Papa ya Glody Mbilou na Paris na Lyon ya ngwana. Et lelo église za wapi? Bon, église tozala ki ba locataire. Osombi ya bino. Non, to sombi na onte mais depuis que nous avons la grâce kalaté pour somba. Donc place ezalaki ba bimisi biso pour ba teki le pangwana. Kolo le pangwa teki le pangwana e on a mis tout zuluka place mususu mais ba binga kinga e place moto ke otala ngo bona kindaki viki ba tongo pe ba komi ko déborder un peu ba prix eleki likolo to sepela na ngote mais tozaka na recherche pe ba binga biso place mususu peut-être ce qui est après mission na ko kende ko luka kotala yango donc c'est un peu ça. Donc merci beaucoup na Mama Bibi Kiala Ungina, prophète Kasai, prophète Kas yeyo azoluka misungi bosungaye azali mukolo église responsable ya église kasi église bazaba pasteur kaka ndenge zala kaka mama na ebike yo na mambo ya bonzambe obuka na raté ne fils que moi et moi eloko mu keso teli prophète et que ça là est bien les lots de l'église boza nulle part donc bozo prier bozo sambelate parce que adresse ça souvent. Oui bon quelques personnes bazo akananda kuto sambeli après bazongi c'est comme ça pour moi tout tikapi ba pati bazala bongo du spectateur. Mais pourquoi pas au Kabuli na neti bato alemba ou quel bango andra mobuya dans un premier tatana na bango mobuya. Oui, ça s'est fait comme ça. Les autres ça m'a fait bongo, ba bazali na lemba, bazapi na place mo bazo sala intercession, ba bazali na ngaba bazo sala pe bongo, ba ya matongi pe c'est comme ça nde tozo sala salaka na bandako en attendant tozo sur place ya ko sangisa bango nyonso donc c'est un peu ça. Kasi na ebike yambo ya mission to banda mission na biso kamwa lo sambo. Ok. Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Tout-Puissant, merci pour tous ensemble, mettre à temps et à circonstances, Tokabi moment où Namaboko na Nzambe, Zala na biso Dieu de gloire, où nous sommes Tokoloba et Zala pona lokumu na yo,
où ils ont confessé comme bon et Ezamosika dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. 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 Venanga Christophe Mafuta le doyen Mafuta na Paris na peso bambo de place aux ali et les lotos solo belanini bozo tuna safari oyambi musana nzambe boloba nini papa cahier de charge ya émission na ngeza très vaste hein qui fait quoi nani ausala nini nazado nakoyamba même nganga na émission na nga aye alobeli kibonganga na ye nakoko yamba même mwasa ndumba aye alobeli kicheli na ye donc cahier de charge na ngeza très vaste hein donc eza munene le loto solo bela sur vision hein Moussa Nzamba kindaka mangengenge zwaka vision ya ba faux pasteur na ba faux prophète kasi lokola ye moko azali awa nakokende musika te papa yebisa biso isalaki. Ok, merci beaucoup papa journaliste. Na kolinga vraiment na bana nzambe ba o bazolanda biso balanda biso vraiment na bokebepe attentivement parce qu'ils ont un message et outil de la part de Dieu. Et premièrement, c'est que les gens doivent savoir, nous courons déjà au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Ndeka bibeloba ki nata ya suka batu ya mabe bakobima bako apparaître. Ici de babimi ba s'infiltrer na kati ya bana na nzambe. Et vision nazwaki na mataki na ngomba ya mangenge na kindaki prière. Nazali na couple moko ba utaki États-Unis. Ba kika pona ba service tozali na ona bango na mataki na bango na quelque bana ngai église tokendaki kosambela et tant tosisi ba service na bango vers la nuit à 0h bango balali moi je continue à prier et na yeko koya Anastas pour na ba comprendre Anastas vraiment c'est-à-dire na koyi donc na perdre notre connaissance donc c'est-à-dire qui bon motezo fonctionner donc na makanise bungi et pendant que na koya ki Anastas voix moko ebinginga 3 fois mon fils na répondre oui. Qui es-tu? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu, j'ai à te parler. Nabi, oui, Seigneur, parle à ton fils, je t'écoute. Ndinzambe abandi koyeb sangai, abinaye koyeb sayo po avertir bana nzambe par rapport na ba oyo ba bengami ba soi-disant ba sali nzambe ba s'infiltrer na kati ya ba vrai serviteur. Et bazali basali ya Satan ou Satan bimisi sur la terre pour na ko séduire puis pour na ko mema bana nzambe na égarement. Et nzambe abandi ko yebisanga lobi nazopesa yo des signes oyo ya basali ya mabe wana. Abandi premier signe. Abisinga partout bango ba signer na Satan pesi bango ba biloko neti mibali o ba ko utiliser na kati ya nzoto na bango. Sina liboso abisinga ba pesi bango ba bague magique, mon bague musubaola ta bague pierre noire, pierre rouge wana. Ezaba biloko e uti pirema na monde ya molili ezaba signe diable apesi bango. Nzamba yebsingo mona mutu nsusu akoza la azali marié mais alati alliance ya libala na gauche na musapi musuko to à droite alati susu bague. Or bague nyonso ezalaka na signification nango. Donc bague nyonso ezalaka na signification. Donc neti mutu alataka so alati ba bani naza marié. C'est-à-dire en dehors ya musapi wana ezape na signification nango. Et ba bague mingi bazolata eza ba bague magique au diable apesi bango lokola signe etaki ba sali na ye. Ba bague ba pierre noire ba pierre rouge wana. Et yami balé sina mi balé ayeko yebisangai as ba pesi bango susu ba chaînette. Ba chaînette ya argent. Bazolata ba chaînette ya minene na ba croix. Ezaba biloko yo diable apesi na basali wana pona ba séduire mokili. Donc comment na mutazo benga maswa disant mosali ya nzambe mais atelemi liboso bato azo prêcher to azo enseigner alati chaînette ya munene ya ba argent au mona chaînette wana peut-être koza na croix. Et ezaba biloko ba sino diable apesi bango. Et nzambe apesi ngai exemple moko. Alobi nature et koy enseigner binoté est-ce que bomona déjà na mokili un président de la République ou bien premier ministre ou bien autorité moko a telemi liboso ya bato azo sa soit meeting ou bien azo prêter eloko mobwe alata ba gourmet ya minene na kingo est-ce que ça la maka et ça la makati est-ce que bomona déjà président de la République en dehors ya bague il y a mariage alata na musapi soka za nango est-ce que bomona na misapini balata ba bague mususu balata raté pourquoi pas parce que bague nyonso ezalaka na signification na yango. Donc un vrai serviteur de Dieu a koki ko utiliser babiloko wana te nzamba yebsinga yango moni moni onati ndenge olo ba mambo ba bague parce que nayebi à l'époque na Congo central ezaka na gouverneur moi ezaka na gouverneur ba vudi ba bingi ya bando la terre eloko alitoyi
ngana zolobela à ce qui concerne les bagues. Mais en tant qu'autorité. Oui. Wana mingi so tolobi mingi tolobela nature omoni bilo mususu ne toloba ba bague. Quand on parle omoni muto azaneti toloba neti ba musicien profane. Il peut porter ça. Parce que par rapport il y a domaine naie. Mais surtout le domaine etali ya bonzambe. Parce que un homme de Dieu doit être jugé par rapport il y a babiloko ya zo salela. Muto azala mokili akoyi kotizon parce que aza star. Un homme de Dieu azala star ti. Non, bisote bango. Un homme de Dieu aza star ti. Un homme de Dieu c'est un esclave de Dieu. Vous comprenez? Un homme de Dieu aza star ti, aza vedette ti. Aza un esclave. Parce que nous sommes les esclaves de Dieu. Nous sommes là pour rendre service à notre maître, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et Nzamba bandi ko expliquer ngabi, yango moni même na temps ya Bible. Ba roi bazako zana ba bague. Et bague nyoso roi za zanango ezaki na signification na yango. Et roi za ki soka signer ordonnance moko, il faut acha cacher ya bague na ye. Pour partout ba ba kezani ni roi signaki. Nzamba zo bisanga ezaba biloko yo diable apesi bango. Et misusu mona na kati ya culte. Azo porter mobali alati chapeau na mutu. Or Bible lobi n'est pas bon que mobali alata chapeau na kati ya service ya prière. Et ezaba biloko diable apesi bango ba bagwana na ba gourmet ya minene ba chenette wana. Et na kati na yango batindi bango po ba séduire mokili. Ndamba yoko la kisanga na mona ki dekan ya bato. Na moni kamoko bato bazaki ebele makasi. Pe mingi zaki ba jeune fille ya kitoko makasi bazaki ebele me bakangi bango ba chaîne na makolo na maboko. Bazaki ya kokonda makasi me bazaki bazoloba. Bazaki ya kokonda makasi bazoloba. Et mingi na kati ya génération na mingi zawa na âge de 20 à 55 ans. Ça m'a dit donc de 20 à 55 ans. Bazaki lié ya kokonda. Et na tunza mais pourquoi bato baza ebele baza ya kokonda. Nzamba yebisinga eza bato oyo moni oyo ba soi-disant basala nzamba mabe basala ba service pour na tina na bango o basambela pour na bango basala ba service pour na bango. Donc c'est-à-dire ba âme na bango eza na kati ya prison. Donc c'est-à-dire spirituellement baza déjà bakufa parce que toza na deux sortes ya mort. Il y a mort physique et la mort spirituelle. Donc spirituellement déjà baza ya kokufa mais physiquement mona bazo tambola mais spirituellement baza déjà kokufa. Or c'est la spiritualité qui domine. Spiritualité et l'équipe physique et baza déjà kokufa et ala kisinga kamoko baza ki mukie on tourne koto pourquoi bato baza mukie abi bato baza mukie za bato bandimi vérité parce que vérité bato balingango ezaka mukie et Dieu m'a dit d'une manière claire, il m'a dit mon fils mon serviteur même message au héros transmettre ngo ezana bato ebele bako douter na yango diable otia bato ebele incrédulité pour que bato bandima ote pour bakango la matin et yango moni koto bato baza mukie za bato bandimi vérité. Alobi nanga abi yebisa bato bazala ba fanatique ya ba pasteur te bazala ba fanatique ya ba prophète te bazala fanatique ya Christ parce que sur la terre bien aimé dans le Seigneur pasteur mon côté akufela mutu prophète mon côté akufela mutu il n'y a que Jésus Christ ndem takufela biso nyonso. Donc c'est-à-dire c'est ça et na kati ya ba pratique na tunyesiko bato baye bandingi ni ke akoti na kati ya pratique wana basambela pona ye ndezamba yebisinga. Diable apesa bango recommandation moko. Au moins na ba service na bango po asambela pona moto. Mission le boso apesi bango basenga bato ba photo. O po asambela pona yo ayeso tinda photo na yo. Oh photo eza déjà eza mutu mobimba. Nzamba lobi na ngana tu na yo mutu basambela pona yo. Est-ce que po nzamba sala na vie ya mutu? Il faut batinda photo ya mutu wana négatif. Po nzamba yebi mutu wana koleka même photo. Siko basenga na sisa idem bazo senga ba photo otinda mutu otindela mutu moko soit disant mosala nzambe photo na yo o photo ya ndeko na yo o identité na yo complet nzamba pesinga différence. Il y a une différence entre peut-être ndé bato bazwaka ba photo bato na réseaux sociaux mutako zo photo na yo yé moko na volonté na ezande mais oyo tindi ezali que yo mo sani ni o se livrer et bazo senga bato ba photo. Deuxième service bazo sala ezanini côté que la bato ba mai et ba mai mingi bazo saleza ba mai oyo ezouta na bibembe er masali au service au mila mai au sokola mayo do ba tio déjà na contact na bibembe eza ba mai ya bibembe oyo bazo ko utiliser diable apesi bango pona ko séduire bana nzambe et eloko msusu ba pratique msusu bazo sa nzamba yebisinga ezali ya makambu ya ba ji ya rouge ba ji on eza ba ji o bino bo kanisa te ezali ji ya makila o ba tekela yo ji
ezali jiwana eza sacrifice mobimba ezali ya makila donc eza ba makila ya bato o bazo travailler na yango et nzamba zo ba pratique mutu eza nini ba pratique ya kosokola bato oh pour la délivrance non il faut osba sokola yo nzoto oh il faut soba sokola yo makolo nzamba zo esanga bazo zo par exemple mingi oh Jésus Christ a sokola ba yekoli makolo. J'aimerais vous dire ceci mingi bazana kati ya ignorance Jésus Christ a sokola ki ba yekoli makolo ezaki pour la délivrance parce que na loi juif soki mutu akoti na ndako na yo po elakisake oyambiye il faut sokola ye makolo. Donc soki balobi bongo pona longola bomona ki eza lokuta parce que c'est-à-dire c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le supérieur qui délivre l'inférieur. C'est-à-dire so Jésus-Christ a sokola ki ba yekoli makolo parce que Jésus-Christ est supérieur. C'est-à-dire a délivrer bango. Mais ebandi na nouvelle alliance té. Ebandi na ancienne alliance Abraham asala yango na le roi Melchisedec. Or, quand la Bible parle de Melchisedec, c'est-à-dire Dieu lui-même. Abraham a moni Melchisedec avec 2 personnes, 3 personnes, a bengi bango. A Bible ko le kabuete, nzamenda permettre bo le kepananga. A koti siba onanda a sokoli bango makolo. A va pesa bango ya kolia. Donc ezaki signe ya koyamba. Donc ezaka signe ya koyamba eza délivrance te. To monyango Jésus Christ aussi a kota ki nanda ko ya mwasi wana ya ndumba. Mwasi wana zana maite azui parfait na yi. Asopeli Jésus na makolo azui suki na sanini apangusi yango to ba pratique wana o ya kosokola mai ba sokolo mayo sokola makopo na délivrance eza biblique te eza ba pratique moko démoniaque et pratique mususu o eza plus grave nzamba yepsinga parce que ezo sala mape salama mingi au monde ozo yepsa mona moi si peut-être que beaucoup limbisa parce que eza message peut-être que oza ba démo ba batami na sexe na yo pose la délivrance faut ça nini il faut obimana ye. Faut bimana prophète tona pasteur. Donc c'est-à-dire il faut bimana yo bebo ça la rapport. Bebo ça la rapport sexuel bazo benga oni babi ke ba ça la transmission ya onction. Doit transmettre onction na nzoto na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que ba démo ba batamaka na sexe ya moto? Est-ce que nzambe pour ça la moto délivrance il faut obimana moto neti mwasi na mobali. Eza ba pratique démoniaque. Et yo onyo soyebi ke basala yo ba pratique wana o ba sokola yo na mai moko boy batindela yo mai moko boy o jimoko ya rouge o tinda photo na yo basenga yo tinda do yeba ke oza déjà mort spirituellement et physiquement ezaka ke tikali mukie parce que nzamba yebsinga pourquoi pesinga message yo parce que na temps tokoti etikali mukie siko ba mort physique banda kosala na vie ya bato wana donc spirituellement déjà baza kufa etikali siko sala physiquement et ndenzambe ayebisinga yi message wana donc yo o sala biloko wana et ayebisinga ba effet nango physiquement ezanine na bato baza déjà na kan ya diable wana o basala ba service okobanda mona okoza za jeune fille à chaque fois ce que ozui peut-être relation moko ya malamu relation na eyebutisaka te au monde obanda okuta mini na ba déception kana kati ya bolingo. Pourquoi? Parce que oza déjà amno déjà ya kokufa donc moyen ozelo kwa malamu ezate okokuta na mobali abotisio atikio akokuta na abotisio atikio babanda peso ba promesse ya malamu moyen et s'accomplir ezate. Pourquoi? Parce que comme oza déjà na ngambu na bango bazo contrôler vie na yo donc c'est-à-dire ba nyonso basala ba service pour bango baza contrôler na physiquement comme ça donc eloko nyonso malamu ngi sala na vie na il faut ba longola ngo et okobanda vivre ndenge ozo vivre na ba miette yo mwana tozo lia bi ozo mela bi or vie on nzamba benga ki opoza nango yango wana te ezaba misusu mona mingi batike ba maladie na nzoto mona ba maladie répétée à chaque fois so zimbongo mona maladie ka il faut bima à chaque fois so zimbongo il faut ka likamoko bima. Pourquoi? Parce que am na yo eza ya kokangama et na ba misusu batie bango na bana mibali o mona ke mobali ko so azana mbongo te azama malamu mais soka zimbongo etindi asala mabe a se plonger na makambu ya bi. Pourquoi? Pour que a s'investir te et batie misusu ato bundi o mata na vie suka mona ni il faut kita boko ki ne place moko na moninga ba solliciter moninga mais yo ba rejeter. Pourquoi? Parce que am na yo ils ont déjà bloqué, tu es déjà bloqué spirituellement. Or spirituellement, tu es déjà bloqué physiquement. Moyo mona bolamu ezate. Ndenzambe ayebisinga babiloko wana. Et ba misusu bazotia bango même na opération, na ba pratique na ba sandeni. Soko zaneti na mutu passe. Omona asambeli pona yo, omona mutu passe sili mais libumoye passe. Donc c'est-à-dire ba longoli kaka mutu ba ye nango na libumu.
ozo ka libu passe ba sambelmo libu mwesili ekomika na makolo. Donc c'est-à-dire ba sali ke lomo ba changer yango. Donc ba changer eloko wana donc ezate ke e elongwe donc ba changer yo kaka. Donc nzamba zo sanga na ba pratique na bango wana. Donc yo oyo yebi ba sala ba pratique wana pona tina na yo, tu dois chercher ta délivrance. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Yango atiningai na yebisa bino message oyo. Et pendant que nzamba yebisi ngai bongo alobi spirituellement comme déjà beaucoup fa physiquement siko lingi e banda ko salama. Donc c'est ça papa journaliste le message que Dieu m'avait donné. Na peut soki na aussi samba moto yo posinga mutuna par rapport ya délivrance bato pe na o na mona parce que j'étais vraiment menacé. Merci beaucoup prophète Kasai. Omoni quelque part aussi bino ba prophète na ba pasteur au bébisi biso bandini. O parce que tozwe ba souté to ke sambela wapi. Tozwe ba souté OK de boye oh non oyana ono ngande konanga azana poto kuna bobo bobo visa et soki nini donc bobo bukanda ezo compliqué yebisa yatinda photo batindi photo basambeli kuna quelques jours après azui donc awa lelo yo to comprendre te to sala nini sikoyo ndenge yo zu baba vision nyonso wa ba menacer yo. Oui, certainement nazwa kiango na ngomba ya mangenge ngende na lobi et tango nzamba pesa ki ngai message wana j'étais censé ya ko transmettre ngo na bato basala ki wana et na telema na banda na prédication na bato nazali na baona quelques personnes puis bayaki na bandi ko transmettre parce que c'est un message pour sauver les âmes na bandi ko transmettre message. Or lorsque na transmettre message ezaki na bato mabe bazaki wana o bazana kati ya makambo wana et bah yo kiango moi je ne savais même pas parce que malgré tout je suis prophète mais la Bible dit nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie na koye ba plan nyo sauter bato mabe ba osala pona tina nanga je ne savais pas et le lendemain nango to banjo kita na mutuka na ngai na chauffeur na ba maman tozali na bango to komi na nzela bato ba braquer biso to telemi ba bibino no so kita bien armé to kiti bazuku to babenga nini libaya ya munduki babeti chauffeur na ngai awa na lisu a panzana ikutu et babandi kutu na où est le prophète na se présenter babi c'est moi le prophète Gelor o batindi biso poto bomayo batangelinga pe kombo ya 3 personnes batangelinga 3 personnes oyo bapesi bango mbongo pona basala ngai mabe bapesi bango $15,000 donc a précisé bapesi bango $15,000 babi ke batindi biso to bomayo par rapport ya makambo utaki koloba ya vision et nazaki na téléphone na maboko vu que avant na kende émission téléphone nanga ekoya ki na mai ezali na problème nazwa ki téléphone ya frère nanga moko iPhone na ye ndi na chaki sim nanga na kati et babotoli na téléphone wana bon na esenga ba ko na bi bon comme botoli téléphone boko ko pesa ngai ata ba sim wana ndi ba pesi ngai ba sim basala nga mabete babika boto chikio mezala prudent moko na bango kuto yebsinga bi makambo ndenge ezali yeba ki biso to biki sopo to li to salo mabete mais mbongo bapesa biso yango yo $15,000 mais zala prudent pitam batangela ngai 3 personnes. Non, je peux pas. Non. Je peux pas. En fait, public est en besoin yeba. Je peux pas. Bato yo, bakani yo et puis batangeli yo bango. Sikoyo après retour na yo osali bango wani. Je peux pas. Ou soit yo soki oboyi ko sala vengeance tikabiso. Wana soki vengeance na place de na yo. OK, wana soki on a repéré ça comme même après l'émission mais moi je ne peux pas citer les noms ya bato. Ah, d'abord pour continuer, nazo lancer un message. Bino obozo lukangai, moi je n'ai pas peur de la mort. Je précise, je n'ai pas peur de la mort. À ce qui concerne la vérité, na évangile, si il s'agit de dire la vérité, je suis prêt de dire la vérité. Et ça là même au temps de la Bible, l'apôtre Jean a été décapité pour l'évangile, bakataye mutu pour l'évangile. Donc pour l'évangile, il y a Christ, je suis prêt de mourir pour la vérité. Et pour moi, la mort m'est un gain. Donc, il y a pour nanga ezad li foot. Et je n'ai pas peur de la mort.
bayebi bozo menacenga mingi même ere longo kuna baye kolanda même tu nanda 2 jours avant après j'étais à la maison na lali toyoki bato bakoti na lupamba matina mir babandi ko beta baba ba toki la porte za mabende pour toyo koluka prophète Gelo bima ba beti 3 balles likolo to fongola pe porte te to bima été mais ba sali sabotage ya makasi donc ba toboli tous les 4 pinés ya mutuka ba panzi ba paraprise ya mutuka nanga ngoni naza na ina mutuka te donc ba panzi tout donc ba toboli ba pinés ya mutuka ba panzi ba paraprise tout donc ba sali grand sabotage donc na lancé sous son appel Jésus ceci je n'ai pas peur de la mort parce que finalité nanga je finirai par mourir mais pour na Christ j'accepte de mourir mais je vous dis aussi ceci pour botia mutu nanga na se loba ki Nzambe a permettre yango et quelques personnes qui ont un prophète tellement au commis menacé, il faut le cas, les policiers au bandant tambour non. Bon, je ne refuse pas, mais je n'ai pas besoin de tambour na policier. N'a besoin de tambour na garde parce que nazana garde à l'équipe à garde il s'appelle Yoshua Amashia. Donc Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, c'est lui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Donc c'est-à-dire je suis avec Jésus. Na tambour nga moko. Donc c'est ça. Azotambola yemoko azotambola pe na mutuka te azotambola na makolo ezosenga keno ba mama ya mabondeli ba mama shalama ba mama bondeli bo bondela pona prophète qui makila ya Yesu elinga ye esika baba ko simba prophète Gelo ba simba yete kasi ba simba Yesu mashi akufaki na gomba na Golgotha prophète Gelo na bisayo bino ba prophète ba ventire comme trop na ba prophète. Donc moni Nzambe akoma ngai na lobaka ngo Nzambe akoma naïf. Tango Nzambe azaka na bakanda o azaka nango na tango banowe. Prophète na bisayo mele donc ceux qui yeso ndi makate ke no bisa papa na ye papa tika. Nga mona ke kufa place na bango place ngo boma mokili. T'es pas journaliste Bolimbi si ndenge na katio parole Bolimbi c'est vraiment pour na sina respect. Nzambe akoma naïveté. Dieu reste Dieu. Le problème c'est quoi? Tous en temps il y a grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et grâce est pour nous tous. Moni bato ba osala mabe wana na olanse me pe bato ba osala mabe me ba olukanga. Nzamba na besoin ba amwana. Nzamba a besoin de se convertir pour baza sauver. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ sur la terre. Donc ayaki pour nous repérer aye pour nous sauver ba amwana. Oyo ba oluka po ba bomanga Nzamba na besoin ba amwana. C'est que ko za la peka bino na bino ba prophète. Yango na yebiso je connais mi balwana na yebi bango très bien mais moko ba yebisinga na yebi été. Et o Nzamba liboso te. Ba o mi balwana yebi ba za parmi ba sana Nzambe. Oui, oui certainement. Siko ki mosali na Nzambe na bino ezali. O kutu Nzamba liboso te. Bozote ya biso ke. Yango na lobini. Bozote ya biso na no pité. Mais bino nanu moko nanu ba sali na Nzambe na biso boza ba pité moko. Bon pas journaliste moi j'ai beaucoup de respect pour na basali na Nzambe. J'aime pas parler na vie ya basali na Nzambe et j'aime pas aussi toucher ça parce que la Bible dit hein bozote la biso pité. Non écoute non. Donc bon bozote la biso pité, bozote la biso alcool mais bino moko nanu basula ba bino moko te. Nazo préciser même message Nzamba pesinga binini ba soi-disant. Papa journaliste, vous savez, parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Yango lo Nzamba yebisinga pour na bana batu mingi bazokende bazolanda ba pasteur bien na église pour na foule. O parce que pasteur wana za na mbonge belé batu bazé belé na église wana église Nzambe non c'est faux et archi faux. L'église est belé nos hommes za ba mort, Nzamba fongolinga miso za ba mort. Le problème c'est quoi? C'est que les gens doivent savoir et bana Nzambe avant d'aller dans une église, tu dois d'abord prier ton Dieu. Papa journaliste, Dieu parle. Prie ton Dieu et Dieu va t'orienter un bon endroit où il y a Sambela. Et même au lundi émission, quand on a frappé na obatu ba oloba na émission na radio na télé té. Sambela Nzambe a orienté toi reconvaincre Mosai na Nzambe nini oko se confier pour assembler pour na yo. Parce que nengo lobi ke bino papa po ba loba faux, c'est-à-dire il faut ba vrai bazala. Oui, parce que na kati ya saki ya lilala ya mama malala ya malamu pe ezali ya mama be pe ezali. C'est ça donc. Parce que na kope so exemple moko typique. Moussa na Nzambe moko frère na ngai bastindeli bango mbongo. Et pas ya mama moko boye asepelaka na frère na nga asepelaka na Moussa na Nzambe wana. Na tindi mbongo na bino na frère tel comme ça yé azwa
bokende bobo kabula mais comme problème je te dis bon wana est-ce que wana kimusana nzambe za cela ezo ko engager karaye paye toza kutukuna na te mais papa jeune na ko selo moko bibelo bini bokoye babango na misala na bango hein donc misala nde ekolakisa ke wana za mosala nzambe ya bien waza mabe ba pratique na bango et pour chuter pour un message parce que j'avais demandé à dire maintenant otali singa baza ko kangama sikoyo objectif nzambe za pour sauver ba amosko ba samba amo bazalaka perdu boy nzamba singa non objectif a singa message za pour na ko sauver ba amo vike comment ba to ba zo délivrer non papa omoni makambo nzambe il faut avoir aussi la sagesse omoni bato ba pratique mabe wana ba olanda biso pe soko yebisi bango ke nzamba alobi mpona délivrance bato wana basala boye bango bakende batraduire na ndenge ya mabe parce que baza bafils ya satan baza tellement réduit. C'est comme ça, affronter la foi. Non, affronter c'est trop dit. Nga nazote ya évangile non pour affronter quelqu'un. Moi je parle ce que Dieu m'a dit. Et pour yambanga oyebi à chaque fois je parle. Dans le bas on zamba epsinga na lekate pour nous retoucher vie ya mosala taki bango. Problème na bango etali bango na nzambe. Nga nazo ko annoncer o nzamba epsinga donc bavati donc muto nyoso ayebi a se retrouver na domaine na basambila pour na yotinda photo bimana mosala soit disant mosala ya nzambe. Oh, à salo ba service moko mabina banzoto tinda bo et notre numéro est là au kobenga biso to ko procéder na ba délivrance selon ba directive au Zambé ayebi biso pour ta délivrance parce que Zambé azana besoin na yo, Dieu a besoin de toi. Zambé azana besoin ya ko perdre ba amte, azana besoin ya ko bénéficier. Azana pour ça ko gagner am na l'objectif à Jésus-Christ sur la terre ezaki pour na ko perdre pour gagner. Ya mo Bible bi na mukana na Jean chapitre 3 le verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que celui qui croit à lui ne périsse plus mais il y la vie éternelle. Apocalypse 20 le verset 3 la Bible dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entre chez lui. Donc c'est-à-dire pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de frapper dans ton cœur. Si tu sais que osa parmi bateau basala bongo, notre numéro est là, tu vas nous appeler et pour terminer, peut-être pour notre papa Julien Maloba, je demande aussi vos soutiens de prière. J'ai besoin de ça. Sur l'apôtre Paul, vous pouvez demander aussi dans les chrétiens à combien peut faire de raisonnement aussi. Donc, j'ai aussi besoin de votre prière là où vous êtes et dans vos prières, vous soutenez dans ma prière. Mais je n'ai pas peur de la mort. Merci à kasi prophète Gelo romi na suka na mona Montréal na sima ya caméra tsanga boye et opesa numéro de téléphone bako pour que mutu en privé na éviter ceux qui numéro de téléphone ezali so téléphone ezate na ya bono azana téléphone te il y a eu téléphone ezali opesa numéro de téléphone adresse église jusque là nanu tozana na confirmation ya adresse église té mais tozo luka na no place pour que ya église o personne a besoin de soutenir yo na garantie ya loyer ya église après ça numéro oui pour na baza OK na pesa numéro après na pesa va dédicace alors pour na baza pour ça contacter le prophète Gelo Kasai numéro nga ezali plus 243 85 41 59 230 plus 243 85 41 59 230 et bambote na ngai na pesi na maman na biso grâce à kitante kuna en États-Unis précisément na Dallas maman Nessi Mbenza en États-Unis maman Ornella Mbenza en États-Unis et maman na biso Nati étoile na Canada nzamba pesa pambola bino vous êtes tellement belle maman Fatou na France vous êtes tellement nombreux papa na biso Mathieu na Londres donc vous êtes tellement belle nzamba pambola bino soutenir le ministère prophète Gelo je vous aime tellement beaucoup que mon Dieu vous bénisse. Tokomi na suka émission komi na suka benga biso na plus 243 85 87 26 496 wana obengi mobala sans sombela chaîne télévision émetteur to sengi $20 te $10 te $50 te $100 te 50 kasi eloko nini ekolakisa ke non nazalaki na musali na nzambe. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui. Oh, Shinda Baba Yakarashi. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. I say yes,
Yes, yes. I say yes, my Lord. Oh, Shinga Baba Yakara Shikiri Baba. Et là, qui c'est que notre ennemi, oignon son prophète Galor a lobé les bisous, donc na pesi bambote na bino nyonso tu ba ebolandi biso. Soki yeso ayete tokomona na mbala sima. Bye bye.